je suis sale, que je te dégoûte. Au bon Salino, au Salagaï. T'as oublié comment tu m'as traité? Que je suis sale. T'as oublié? Quand tu m'as tapé, tu m'as laissé enceinte, j'allais mourir. T'as oublié? Et tout ça, j'accumule. J'accepte, j'envole. Il n'y a pas de problème. Et toi, tu me donnes quelle réputation? Mon livre peut sa réputation, Didi. C'est pas une réputation. Il n'y a pas de problème. Merci à toi, tu sais que t'es en train de vouloir me faire. Moi, j'en ai marre, j'en peux plus. J'en peux plus. Mais tout ça, je pardonne. Je dis, je vais accepter, je vais pardonner. Touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. Lui, t'as le droit de parler. Parle. Moi, je vais pas parler. Je ne mets jamais la main sur une femme. C'est faux. Il avait assumé qu'il m'avait tapé. Même son ex est témoin. Matou est témoin. Après, tu as avoué, tu m'as demandé pardon. J'ai dû même aller chez les psychologues pour ça. Après, j'arrête. Pas un peu. Tout ce que j'aurais... Bonsoir, frère Kingani. Ngai, sœur Kingani. Nabengaki po pasteur apesenga numéro na yo ayebisinga ke ozoluka mwasi oza célibataire yango nga pe lokwa pe naza célibataire nalingaki na tenter chance na ngai na yo na sepeli sœur Kingani pasteur ayebisaki ngai yango. J'espère que ozana bakritère oyo nga nazoluka epai ya mwasi. J'espère que ozali travailleuse lokola Rich, kitoko lokola Esther, respectueuse lokola Sarah, compréhensive lokola Rachel, okabaka lokola Tabitha, ozali mwasi moko simiza lokola Léa, epi ozali na foi ya Anna. Ah, papa, nyonso wana na nzota moto kaka moko? Bien sûr, sœur. Ok. Ah, soki bongo kasi na tia oyo yanga pe na mesa kasi nabongoma nano bien. Ok, frère Ngape, j'espère que yoza pe mobali kitoko lokola Adam, oza bosser lokola Noé, ozali na leadership, oza leader lokola Moïse, surtout oza na patience ya Job, oza na fidélité ya Joseph, oza na foi ya Abraham, force ya Samson, osambela lokola Daniel, oza na onction ya Élisée, oza na sagesse ya roi Salomon, et puis le plus important, oza na richesse ya Jacob. Est-ce que yo poza nyonso wana? Qu'est-ce que c'est pas? Mon bas, il faut savoir dans le basukal. Ah, des diamants, vous avez un sucre du lit, carbonate. Mais il est à rapporter, mais il est à sage. Oh! Oui, nous avons 130 francs. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Choleka. Parle. Sortez de moi si, bandit bosso, un sorte de cheli, ton bon, le banana, y a na poto. Oh! Suite. Quand on m'a dit $, c'est moi, c'est un casa, y a poto. Boss m'a fait une affection à casse-casse. Donc, ma cellule, comme on affecte ma casse, ça peut dire qu'il y a un pote pour te tirer na yango là. Eh! Buni Boyoko? Papa qui va vous taper maintenant. Plateau, tout ça. Comment on va très bien? Eh, Dad, où sont-ils les cases? Tant qu'on s'en casse, j'ai mis mal le bureau yango là, à Koufa. Quoi? On le dit, tant qu'on s'en casse, j'ai mis mal le bureau yango là, à Koufa. Continue. Redémarrer. Tu as vu schéma? Ah, Dad, si on comprend bien schéma. Si on comprend c'est long. N'habite que ça la main, yo yebi. Oh! Non, continuez sous tête. La femme est la seule être vivante qui peut saigner pendant 5 jours sans mourir ni même parler de l'hémorragie. Des démons pro-max. N'oublie pas que c'est la femme qui était au courant de la résurrection de Jésus avant même les gardes qui gardaient le tombeau. Les gens bizarres comme ça, tu peux les comprendre. Celle qui a fait manger le fruit interdit à Adam sans même qu'il ne résiste, c'est elle qui tu cherches à comprendre. En tout cas, courage à toi. La femme est capable d'avoir un teint noir en janvier et finir l'année avec un teint très clair. Des vrais caméléons pro-max. Elle peut avoir une grosse cuisse de poulet dans sa joue droite puis dire à son copain par message « Bébé, si tu ne manges pas, moi aussi je vais pas manger, je vais dormir comme ça. » Que Dieu vous pardonne sincèrement. Elle peut avoir dans son répertoire les noms comme Papa 1, Papa 2, Papa 3, même jusqu'à Papa 25. Et si tu demandes c'est qui ce genre-là,
Elle te dira que c'est le numéro de papa, de ses frères et du pasteur, comme si elle ne connaissait pas leur prénom. Mon petit prince. Purifier chez moi, tu n'as pas droit. Tu m'as déjà fait du mal. Tu te ligues avec mes ennemis pour me détruire. Okokotate. Nalingi nanga teni nango. Oyo sala ni nanda kunanga na boyi. Na boyi continue ko se liguer contre nga na binemi nanga. Na boyi. Boko moko kate ba prière nanga yi. Bokanisa ki na kotika bino. Nazo tele manga pe na papa Victoria te. O solo na mobali wa ekangela o mwana singa na kingo. Akotsa mwana na ose ya mabele. O humilie mobali nanga combien de fois? Combien de fois na miss nanga solo bana Julien ozali bumu munene. Kende ko sala sport. Combien de fois yo kende ko loba tina Julien kenga na tompaka Julien alala kana mibali. Libanda yo mama o botinga. Oza mama nanga toza géniteur. Oza mama nanga te. Na lingi li soute pardon na changer. Na meka ko sala effort na limbisa on a tchana se. Photos à la bien mais j'ai compris qui tu es. Na lingi te. Na koli to ebite ka mona mu. Aboyo ko kota na ndaku na ngai te. Osalinga trop mabe. Na purifier chez moi, tu n'as pas droit. Tu m'as déjà fait du mal. Tu te ligues avec mes ennemis pour me détruire. Oko kota te. Na lingi na ngate ni nango. Oyo sala ni na ndaku na nga na boyi. Na boyi continue ko se liguer contre nga na binemi na nga. Na boyi. Boko moko kate ba prière na ngai. Bokanisa ki na kotika bino. Nazo tele manga pe na papa Victoria te. O solo na mobali wa ekangela o mwana singa na kingo. Akotsa mwana na ose ya mabele. O humilie mobali nanga combien de fois? Combien de fois na miss nanga solo bana Julien ozali bumu munene. Kende ko sala sport. Combien de fois yo kende ko loba tina Julien kenga na tompaka Julien alala kana mibali. Libanda yo mama o botinga. Oza mama nanga toza géniteur. Oza mama nanga te. Na lingi li soute pardon na changer. Na meka ko sala effort na limbisa on a tchana se. Photos à la bien mais j'ai compris qui tu es. Na lingi te. Na koli to ebite ka mona na moni mesa na benge na bi mama. O moni acte yo sali. Nzoka yo zo solo la na papa ya Victoria. Ngana yebisa ki yo solo ka suna papa Victoria te. O komi ko kende mona na nga nzoko yeko senga nga bana pona nde obenga papa Victoria po solo na Victoria sans contester ça babani sans ngana sala d'accord et pourtant na yebisa ki yo sala ngote. Oh idéani c'est tika na nina lobani ni tika. Ngana yebisa mama oyebini. À partir d'aujourd'hui to sola li soutena lembi. Na linga suma kamba osilikate ko sona ofio ponga dana sona na tapa na TikTok kana ba fan nanga mususu ba yaka kwa mbuyenga. Ngape na luka délivrance nanga bi nanga ezala erreur pona bana nanga ngape bana bazokola. Nde na isa ke to sola te fanda na ona kwenu na fan. Yo ka epemba moko OK d'accord. To sola te. Une bonne maman. Aloba na yo mwana ngai limbisa ngai soki na yoka kite na continue ko sola na mwana mobali wana. Limbisa ngai. Po ezate garçon mo ke boboyani normal. Eza muto alinga bomela o mwana na zemi ya 6 mois. Akanga mwana no singa na kingo, eza muto apporter mwana na o plainte na poto, pona mwana na ena faire reconnaître que pas muto musume. Aoye bate na o longa ye. Ama yo détruire ngai te. Amanga na kufa kaliwa maboko ya mutu te. Na kufa kaliwa Jésus Christ. Aye na ndako na ngai osali. Victoria, enlève-moi tous mes sacs de marque, mets-la dans ma chambre. Parce que ça, mon toupé n'a pas ça la confiance. C'est tous mes sacs que je m'abîme là-bas. Encore, maman n'a pas été ça détruit, n'a béba. N'a pas na kota ma belé. Nzoka kenda qui fait ta copine n'a Fanny. Ndesi ko la na binya lobisa nga esute ya chanter na komi na kosambela makasi likolo yo. Na telemi na ba prière, na o prier ka nzambe ndeto prier ka bandeko na nga ya basi. Bandeko na nga ya basi ya bibali bozawa. Ndesi ko bomoni ke nzamba pesi nga force na bongisa ndaku na nga batu bayaka na ndako bayebi ke ndako ezaka propre te. Na banda atako koko bongisa ndaku te. Nazalaka to koko sala ta ba travaux ndaku te depuis kana lungoli bato mabe na nzela na ngai na lobi na se concentrer na nzambe. Na tika vi na nga na maboko ya nzambe. Oso comprendre. Aya na ndaku na nga ba moni na réseaux sociaux ndaku na nga ni na bongisi. Ba moni et puis to uti tribunal la ne bandeli ya moi awa juge alobi na tika la na bana. Azo luka détruire nga pona bit na e fallait ba botola nga ibana ba pesa mundele yango azaya ko sala ba mandigas tout mais moi j'ai Jésus Christ, moi j'ai des problèmes avec personne. Allô Bernice? Oui, allô.
Ma chérie, tu connais la Pesa iko de vai lugar aqui. Azobima pena hotela ngasikotini ngayikasikuwa ikafuta facture atani ngakaba bilinga sio nataka naona kwa nafuta hotel ma ngona le block na facture na ngona hotel tena bitu moya kile donc ndo na mo hivi aibi na telefona mwata chini baya ni kaso ka nzuri lelo baya ka bete ameza kuja kwa niko lelo mbala kama wadi no yoke olo pa kama wadi no sala nae aibi besi kama sala ni ngana ndake eh bandera stop eh ni wangapi na kwa nyama Confirmer les camarades,